Original. 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 Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Et du reste, la constitution est claire. Il est sénateur à vie. Et maintenant, l'Assemblée nationale vient d'adopter comment dire, une loi sur les statuts des anciens présidents. Je crois que il sera là. Et les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche. Si quelqu'un croit qu'il a fait du mal à Fayoulou ou à l'entourage de l'Amouka, un membre de l'Amouka, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux valeurs, les deux premières valeurs des chrétiens, c'est un, l'amour, deux, le pardon. Donc que les gens comprennent que nous avons pardonné et il n'y aura pas de revanche. Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadindeng. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Donc avant Nabanda, nazo remercier Bino na fidélité na Bino Obozali nango na 5 minutes avec César Ngadina intérêt ya musala nanga na zalaka nango parce que tout le monde est d'accord depuis 5 minutes et comme tous les jours. Donc vraiment batu tout bazali ko sepela. Donc lelo soki na na 5 minutes à lelo parce que trop c'est trop. Donc nazo répéter les sous trop c'est trop na ye lelo po na lobela. Ba médiocre oya FCC ba sala plus de 18 ans en mboka wana ba sala le côté sikoyo ba lingi ba banda ko pesa ba to ba leçon de morale ba banda ko sala neti ba mitindo on dirait soki kanambe na bango azana pouvoir na lingi na lo ba penza exactement lelo concernant la nomination au président de la République Félix Antoine Tshisekedi asalaki na Jekamine na société ya transport ya chemin de fer. Donc ba to FCC ba lobby que président de la République Félix Antoine Tshisekedi azana droite ya ko nommer batu na ba poste wana sa ba consulter bango mais bino bata c'est mitu na bino za normal bobandi li boma na tu na bino bobandi li boma batu na bino boza banani est-ce que bino nyoso tunde bozana chef na mboka na biso numéro 1 azanani ozala mukonzi ya parlement ozala premier ministre mukonzi na bino ezanani na le binal bo monité bo monité comment ça là nan bo monité zali le début de commencement oyo boko mona avant ba déboulono bino nan bo monate parce que bino bo kansa ki soki ezali coalition bino nde mutu bozo président de la République azana droit ya ko nommer mutu alingi azana droit ya ko longola mutu alingi bino boza kutu na tina moko batu na bino te bozala kaka informer na ba média ndenge salamaka mais bino bo bali boma na mutu na bino. Et puis, tu sais que le président de la République, il faut que banaba tuana ndeka tolobai que il faut que bebanana bango donc ba mikolo car il faut bebana parce que tant que batuana bazali ko se permettre ba lo baraba makamande ngwana basala katiba manquement ndengwana ezali c'est que chef na bango na kingakati mutu azali ko tinda bango nde balbara na français qui ne dit mot consent tant azol belo côté yendeng babanga ke wana parce que beta ka bango na bakingakati ba papa wana ba beta makana kingakati danger a bomba ba misusu soki lelo afc bango bo tika balanga joana bakotika tangu ye azol belo côté bango bazo conduire donc ye mutazali ko tinda bango nazali ko l'exabino déjà pour comprendre makambo elekaki nazoli l'exabino boyo ka langage oyo député oyo ya FCC devant président tribune na parlement a technique ba langage aboy azali ko le président de la République a signé ba papier ordonnance inconsciemment donc bozo boulé déjà mo wana zolba inconsciemment donc président de la République mutu eza bien te président de la République atanga eloko moté donc a signé rané sans yeba makambo zo signé donc eza azoko finga président de la République bino mo boka discours atenaki devant moi si au parlement na ba parlementaire donc na ba député surtout donc langage oyo jamais ba ko tenir ango na président de la République donc pour boye barake donc déboulonnement ezali penza nécessaire et puis il faut essayer le plus vite que possible bino moko boyoka discours député oyo à tenir devant vraiment ba député surtout est-ce que et ça la makambo lo ba que président de la République a signé inconsciemment document net officiel yo ebi valeur ya signature à président de la République yo ebi valeur ya signature à président de la République donc boyoka bino moko discours atenaki devant parlement
concernant la nomination. Donc il doit y avoir un responsable. Mais qui est ce responsable? C'est pour ça que moi, je continue à penser, honorable président, que le chef de l'État a signé inconsciemment. Il ne s'est pas rendu compte qu'il ne... Donc, Binomoro Boytolanda, est-ce que député Azali n'a droit à retenir le langage à boy? Et ça, le langage déplacé, donc à la limite insulte. Donc, vraiment, à la limite, c'est insulte. Donc, le président de la République a signé le papier inconsciemment. Donc, le président de la République, avant de signer déjà le papier, au début, il a boni pour le président de la République, pour le président de la République, a posé signature. Donc, vraiment, c'est n'importe quoi. Donc, Basenga bino permission, bino bosa, au président Azali n'a droit. Le président Azali n'a droit. Nan nga président de la République n'ambokana. Nan nga Azali président de la République ou Azali kolo abatunyo surtout. Mais nazo sabino nan bo monité. Bo bano na ba filmer te. Nan bo monité boko lela na monoko mboka bato SFC boko mona. Donc boko mona nan bo monité mais bo yebaka kaka makambo yo. Oyo bozo mono ezali le début de commencement boko mona oyo eleki yango na bomona pe réponse tardagité ba bengaki juriste moko na 20h ya RTNC pour aya ko répondre na médiocre wana ya ba FCC ndenge alobaki ba n'importe quoi bino moko na tieli bino boyoka oyo azongiselier comme réponse pour bomona que président de la République Azali na droit na ye en tant que chef de l'État donc chef suprême ya mboka na biso azana droit ya ko longola mutu ya ko nommer mutu ya ko sala nyoso to alingi parce que ye Azali mukonzi ya mboka. Bon, il s'est passé des choses assez graves à l'Assemblée, à la séance d'aujourd'hui, parce que d'un côté, on a fustigé les ordonnances du président de la République, et de l'autre, on a entendu des propos assez injurieux à l'endroit du chef de l'État, alors qu'on le dit en coalition. On a entendu un influent membre du FCC insulter le président de la République en le traitant d'inconscient. Ce sont des choses qui ne peuvent pas se passer dans une Assemblée nationale. Et quelle est votre lecture en tant que constitutionnaliste? Bon, ma lecture est simple. D'abord, si vous voyez l'article 100 et l'article 138 de notre Constitution, ces articles déterminent les compétences de l'Assemblée nationale. Il est dit clairement que l'Assemblée nationale, elle vote les lois, elle contrôle le gouvernement, les services publics, mais nulle part, elle n'est pas compétente pour contrôler le chef de l'État. Et à l'article 138, on vous donne les moyens d'action de l'Assemblée nationale, et puis des motions peuvent être suscitées, mais aucune motion ne peut constitutionnellement concerner le président de la République. Or, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a eu, de mon point de vue, une sorte de dérive au niveau de l'Assemblée nationale, dans le sens où l'Assemblée nationale a voulu, d'une façon ou d'une autre, interroger les actes du président de la République, alors que celui-ci est irresponsable et en aucun cas, même ses discours ne donnent lieu à aucun débat. Et c'est vraiment une dérive qui a été tolérée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut dire que ces ordonnances signées par le chef de l'État sont conformes à la Constitution? Mais les ordonnances sont parfaitement conformes à la Constitution. Le problème dans notre pays, madame, c'est que des gens critiquent parfois sans voir le texte. Eh bien, quand on est intellectuel, quand on est scientifique, avant d'émettre une critique, il faut voir le document. Voilà les ordonnances qui sont critiquées. Il y a des ordonnances, l'ordonnance 62 et 63 qui nomment les mandataires. 62 c'est à la SMCC, 63 c'est à la GECAMINE. On a dit, d'aucuns ont dit qu'elle ne se référait pas à la Constitution. Faux. C'est vu la Constitution, spécialement article 79 et 81. D'autres ont dit non, voilà, ces ordonnances n'ont pas été contresignées par le Premier ministre. Madame, vous avez ici la signature du Premier ministre, le contreseing du Premier ministre. Et la Constitution, l'article 79 dit que les ordonnances présidentielles doivent être contresignées par le Premier ministre. Peu importe qu'il soit démissionnaire ou pas. Je suis constitutionnaliste. L'article 79 parle contresigné par le Premier ministre. Et à l'heure actuelle, ou à ce moment-là, le Premier ministre, c'est Bruno Tshibala, il a contresigné. On a également dit qu'elle n'était pas prise sur proposition du gouvernement. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé ça, c'est nos amis? Et ils font peut-être du saute-mouton en droit constitutionnel. Il y a des saute-moutons qu'on voit ici dans la ville. Voilà, c'est sur proposition du gouvernement. L'article 81, qui lise, eh bien, partant de tous ces éléments, le président de la République a agi dans une matière qui relève de sa compétence. Le président de la République a pris une ordonnance conformément à l'article 79, et l'ordonnance a été contresignée par le Premier ministre, c'est fait, et elle était sur proposition du gouvernement. À partir de ce moment-là, madame, il n'y a pas de débat. Je me demande de quoi, pourquoi on doit perdre le temps pour ne pas se consacrer aux choses sérieuses. Les ordonnances du président de la République sont totalement conformes à la Constitution. Je vais ajouter un élément. On a dit qu'il n'y avait pas nécessité et urgence.
pourquoi la Gécamine, pourquoi ailleurs? Oui, c'est ça qui mais c'est simple. Le président de la République, regardez l'article 69, chef de l'État, représente la nation, il veut au respect de la Constitution et il assure la continuité de l'État. Mais madame, qui peut aujourd'hui mieux que Félix Tshisekedi apprécier la nécessité d'urgence? Ce n'est pas un professeur d'université comme moi, ce n'est pas un député. Lui, c'est l'élu de la nation, c'est lui seul. Et il est le premier des Congolais parce qu'il a été voté par l'ensemble du peuple. Certains d'entre nous ont été votés dans leur circonscription. Mais c'est l'élu de la nation. Lui seul, il est mieux placé que quiconque. On ne peut pas dire mais qu'il n'y avait pas nécessité, mais évidemment, les gens là on se perd. Et le problème aussi, c'est que ce débat est mené par des non-spécialistes, par des non-constitutionnalistes. Tout le monde n'est pas juriste, tout le monde n'est pas constitutionnaliste. On constate dans ce pays que tout le monde, finalement, aime trop les droits constitutionnels et tout le monde veut se faire constitutionnaliste. Donc bino mo boito landa donc bomoni quand même que batuana ya FCC on dirait mituna bango za bien te bazar oloba na ndenge juridique est-ce que on dirait baza bazoba donc président de la République a na droite président de la République a tout na bino boza banane bino boza banane tant bino bozalaki na pouvoir bino tant bozo nommer ba batu bobandoko tout na banani donc vraiment na zo sa bino peuple congolais trop c'est trop yango na tozolo ba na président de la République il faut akeba na batu oyo akeba na bato ndenge bato ba bandi bo la petite vie à manger donc ba bandi ba manquement ti ekomata il faut à couper court donc à crever l'abcès à makambo parce que ceux qui bazo se permettre ba sala ba makambo boy parce que na kingakati bazali kotinda bango et puis sikoyo mukonja parlement wana mama wana mwasi wana akoyi kotika ba makambo te soki azali peza mutu moko boye akoyi ko kata député wana bake non okoyi ko loba makambo atiki to koyoka simake a se rattraper à lobake au président de la République azana droit donc azana pouvoir à renommer bato mais tango sikoyo député na ya FC ça zolo ba n'importe quoi na pourquoi akataki maloba te nde to bandoko mona ka bzu eloko ne ona tok 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 akati maloba mais azali kotika po bomona ka donc ceux qui bazali ko se permettre na makambo boy président de la République c'est que ezo 8 ans na kingakati donc il faut vraiment que ça l'attention na bato il faut pe ko zo la bango mayele le président de la République donc bakoki ko banda ko monela ka biso boyete ko monela ka donc président de la République boyete parce que et ça les maraté donc oloba que président de la République a signé papier inconsciemment. Donc il doit y avoir un responsable. Mais qui est ce responsable? C'est pour ça que moi, je continue à penser, honorable président, que le chef de l'État a signé inconsciemment. Il ne s'est pas rendu compte qu'il ne... Ozo mesurer donc Mowana Yolobi inconsciemment donc président de la République a zangi conscience donc a signé un papier à la raté. Donc vraiment peuple congolais tokoki kotika bato boyete surtout président de la République donc déboulement wana ndengo lobaki donc ba médiocre il faut ba s'écarter ba médiocre il faut ko écarter bango parce que de toute façon ba sala ki 18 ans ba sala ki le côté c'est pas siko OK ba ko sala quelque chose donc vraiment dérapage et comme les cas limite donc patience na biso esili donc il faut trouver vraiment solution le plus vite que possible parce que bato na baza bato confiance té bazali bato moko ya confiance té. Donc, président de la République, peuple congolais, au moni congolais, toyebi et loko tolingi te na répéta tout le temps. Président de la République, Azaliwana a 8 ans d'opposition. Président de la République combattant. Président de la République congolais de souche. Président de la République Mouanakin. Donc, tozali ko s'embrouiller pour rien du tout. Makambu o et seulement pendant 18 ans, peuple congolais a commis pressé. Alingi nyo surtout et si l'ambalamo. Et aussi l'ambalamo te malembe. Bino moko bota la confiance au peuple congolais Azali na yango. Envers président naye oyo azui au moni sikoyo peuple et comme kokita yango moko moni na lera ya kanambe bazo pesa mbongo bazo tinda bino na makase oyo ezali sikoyo donc angouema ozomona ovani na ndako olingo tala président na yo bimi libanda nazola akse bino ba image botala président tonga Nicolas azalaki na nsele abimaki libanda botala ndingi population ezali kolanda ye donc ezali bazo tinda bango na makase te mais esengo ba mona président na bango mwana mboka azali kotambola botala bino moko na ba image.
Donc bino moko bomoni ezali sans tricage, ezali teke donc ba pesi bino bambongo bokende bo bima wana ezali peuple azo bima na sentiment na ye parce que azo ke lengi bazui président sika mais tozali ko sambouiller président na biso oyo souci à Kanambe à cause na souci neti président na biso tipo bozomo na président na biso azaneti biso azaneti yo azaneti ngai azo comprendre biso bien parce que azali mwana mboka. Donc Kanamba cause na souci que le cas président na bisoté mais tout ça ko sambouiller donc on dirait donc peuple congolais ezali pas sinama wana motema donc nazali ko leksa bino botala na maman Olivo so maman Olivo ye abandi ko sa propagande siko akanisi siko mobali na kozonga lisu maman Olive na ye biso déjà ye barake mobali na yo akozonga ka lisusu jamais na kati ya pouvoir na et puis ye kutu ye baka maman Olive mobali no wana ozwa solo na mbuntu to na dikosi donc akozonga ka susu te obandi ko sala donc tomoni comédien na biso mundore akufi okay kuna ki sakata ndenge na olakisa bino bota na ba image okay ovandi na se ovandi tango ye mundore azalaki na passe na hôpital oui pourquoi ozwa ki en charge to pesa mbote mbongo na boyiba na mbongo bozwa ya trésor public yo sala raté eza mbongo na biso ya trésor public pourquoi ozwa ki en charge te. Donc mutu akufi oyi piata ko vanda donc na mabele ozao sala neti donc ba comédie on ozo sala puis oyi ko filmer oti sac à madesu ba sac et ce soko yo aider mutu il faut pas filmer yo ce que yo pesa rapport no aider mutu ba filmer ote donc ça propagande ozali ko sala déjà pour donc ba mona yo donc mutu malambo na boyo yo mundori yo yebaki wapi na Kanambe mobile no wana Rwanda bino boyebi wapi ce que yebaki bando téléphone aider nde wana. Donc ceux qui ont aidé batu parce que yo zali assistance sociale ya Congo mobimba Rosia kufa papa na ya kufa ba parents de batikali kuna pourquoi que ne pesa bango ba sac ya ba loso te soki na ba sac ya madesu na mbongo oboyiba wana donc okenda te omona te parce que yeba ke donc mobali no mutu abomaye donc pourquoi ozo kende siko piata na comédien na biso ozo kende pe bazo filmer yo kende na famille aussi famille aussi papa mufa bana batikala ba veba kende ko aider pourquoi so kende aider te mais tiana na mutu na yo Olive tiana na robe ngutu mama Olive te Olive tiana mutu na yo donc mobali na yo akozonga ka lisusu jamais 18 ans na salaki ba mbongo yo bozwaki wana bolia kango malamu yeba mobali na yo ndenge tozolo bawa akozwa solo na mbuntu tona dikosi wana penza ekomante ke juja to kovanda tranquille tangu ya zaka na mboka na biso musala yokene bien te aolinga jamais président na biso Félix Antoine Tshisekedi a réussi na place ya échoué donc aroya na ba contre-temps ya ono moni ba komi na ba contre-temps moko boye ya buzo ba metoko sili saka yango kalate donc déboulonnage avant ya bomoni ndenge bomoni bino mo ndenga komi ko nommer bato bokomo kolela te il faut atuna bino boza ba nani po batuna bino bomonde bokomo mais nanu bolelite bokolela na munoko mboka parce que makambo yo bokomona avant déboulonnage bokomona wana zeli ba nomination kutu ezaka ya pamba na ba société karabona bo sikoto ba nommer penza donc komona penza donc gouvernement oyo yaso bo sakani to ko nommer ba ministre na ba vice ministre sans kutu to kipe bino. Est-ce que mboka zo tambola te mboka zo tambola bien donc to zakutu le musuku do bokomona makambo ya bokomona kaka makambo ya awa et puis bino kalate to zo trouver solution na bino. Donc bino moko bomoni donc 5 minutes et comme tous les jours donc vraiment na komi presque na souka émission na ngande kana lobaka je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc bino boyebi avant na succès mission na comment opesa ba dédicace na base na ba master na ba tout oyo ba pesa ranga ba idée na ba tout ba encourageanga na musala o parce que c'est pas facile ya kosala musala na robanda déjà na Espagne na opesa master na ngai donc ya coupé to tangande ba chic depuis Sewoti likolo donc maître Zaba de Zuba donc na kati Espagne donc maître Zaba de Zuba ba mbote na yo na kati ya 5 minutes donc après oyo donc nazali kopesa donc Ziko Mayele honorable Ziko Mayele donc ba mbote parce que 5 minutes à la kanango pe à la mukaranango donc na robosa na te e masananga et J de défer o yazali masananga depuis adolescence et J de défer donc ba mbote na yo donc vraiment 5 minutes tout le monde est d'accord. Na kena kati ya Londres pour kopesa ba masa lelo penza na vandi na moni penza ke ba masa na nga to tanga na bango ba pu ya kangai parce que Kanambe soko ebisa tanga ba masa na ye bazate président de la République na biso soko ba ebisa tanga ba masa ne ba tanga na ba internet ba chi akotanga netinga ndezo pesa donc na kati ya Londres masa na nga José Kano na ndo bengi ki kakamene donc ba mbota trop de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi. C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Elle a été réalisée par Yalolo Chouami. Donc nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas,
Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe Tokobigi ça a été solo na mbuchu tona dikosi. Original. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Lokuta mokili bandi na mwasi soto zina Bible depuis Adam na Eve na kosa moninga izana mwasi basi bakosa mibali te mwasi so akosi mobali te ke mobali wana akosaka mwasi na ye vérité ezalaka te yango mpe moto comprendre ke mobali akosaki yango ye mpe akosaka ye eloko etindaka biso mingi tokende libanda ezalaka na comportement ya mwasi lolenge nini mwasi azobombola ndako baréponse ya mabe ke basi mpe baza mpe mayele moko ya mabe oyo babengaka bamale mayele ya mabe basi bazalaka mpe mibali tobandi comprendre mayele ya mabe oyo basi basalaka nango wana neti ye boso alobaka vérité eske bakokosa ye te soki azokosanga nga mpe na kokosa ye soki lokuta ekomokota na amour quelque part basi nde bamemaka makambo wana nga na mamaria te amoni lomo abongolangaka motema esima te mpona nyonga basi mosusu mpe balingana bakokake soki okosi ye andimi na ye so oyebisa ye mpe vérité omona bone kondima basi bakosaka mibali te mpona nini bango balingaka biso tokosaka bango mpo bango bakosaka biso yango tokosanaka surtout la clé boa originale vous n'avez jamais décidé. Il y a la lore noire, la bouche étrangère de la presse congolaise. Non, c'est la mycolo, j'étais pété loco de l'eau. Pété loco de l'eau, on a pété de l'eau amour débat. Amour débat. Dans le but, pété loco de l'eau. Nakati amour débat basi jeza ebele donc on s'akanté donc boko lemba ngana lemba bino te po bino nde boko lemba basi je merci mingi na yemo comme mon patron mon boss César Ngadi depuis Paris donc zala yo amsa les osala makitoko si je na biso elele nakati amour débat eza nini nzambe na ngai Mote Bandeko. Merci Ndebo Yaminga na banda kunabino. Tobanda désormais kokutana na cadre ya émission Oyo Tolobe la santé. Bon, nga komo na Jean-Paul Djamba. Don naza Ndeko Nabino. Don naza na poto depuis Bambula Ebele. Don na longwa Kisasa na kolika na Kisasa na Bandal, biso bana Bandal. Banda na longwa na ya poto. Donc, l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Et nous, mon thème à l'abisso, les pompe, et un muscle. Et à quand est-il coffre, mon thème à mon thème est-il coffre. Si koyo, mon thème à mon sala na modanini, ko poussa, ko tindika makila propre, na bamisisa minene, na bartère. Diabète est sécrété na moko ya eteni ya nzoto o babengi pancréas ou pancréas yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o babengi insuline musala ya insuline eza nini eza soki au lieu yango ezo réguler
ezotia donc ce collier est sécrété et produire insuline pour ekitisa to ya makambo etali AVC. AVC ezanini, accident vasculaire cérébral. Bon, on va expliquer bien la mokuse. A, ezali accident ou ekoya à tout moment. Eza brutal. Siko V etali makambo a vaisseau, ba vaisseau ezali ba artère, ba veine ou ezana cerveau. Et puis C, cérébral etali makambo etali cerveau, etali mutu. Voilà pour la AVC. Mais si vous classifiez en mode 2, les amis balé, les AVC au babengi ischémique, na AVC au babengi, continue à vous donner un conseil. Quand on dit maman n'a pas de bananaï, n'a quitté là. Papa dembaki de kama nyamase la dièse. N'a pas quitté na pondu. Cause la zoto malamu et de qui loso. Nyama mbisi na pondo. Merci. Original.